tout mutu lokola mutu koma tetaponi troïka stratégique kuna utoke musika troïka stratégique basé ko toucher combien par jour na troïka wana 12 000 dollars par chacun ceux qui baillent 4 ministres ne bazana caché à 12 000 et ça chaque moi chaque après 3 jours hein et ça presque après 3 jours muke troïka chaque semaine et na chaque semaine on a papa yoko bukane ba weka wana bavani ka baosola ka bazi bali banguba ba bino beta masola basi na bango ate na ebiso na komona ba ozana mbako bima kote ya selemba okuna basilisi bongo ba na TV bazi batie ba veste balati ma manette ba bandi par rapport au cadre macroéconomique batie ba cravate rouge na suka bazi ba 12 000 au baki c'est même au-delà de je crois que ba 12 à 15 000 papa batuana mbongo l'État ba commission batuana basali baeli biso bukanga loso soki bukanga lonzo oh ils ont ya l'état ils ont dépensé des millions to soki nango wapi asaka bukanga lonzo moyo mona ngate papa atakutu kopo ya 100 francs masango ya bukanga loso to mona ngote biso ekenda wa bukanga lonzo wana tata mokonzi Kabila yo muto zaka pe na série wana bukanga lonzo ekenda wapi Kabila pesa biso no pe éclaircissement na makambo wana Kabila soki tolobi to fungola penda omoni nga nazalaka partisan ya cour pénale internationale et justice pour le Congo. C'est-à-dire, dans un compartiment où tu as bateau basala crime économique. Le crime économique, tu as de 97. Ce qui va 97, tu as de 2003, tant que tu as besoin pouvoir. Tito ya na 2020 auto-jali. Bateau non sous basala, ba ministre, ba député, ba sénateur, ba commissionnaire nyonso. Tozu département siko ya oizali crime de sang. Wana toki na 97 tikino mokolo lelo oyo. Bato nyonso ba participer na ba rébellion kili pona ko bunda pe ko bomba imboka. Soki ka kosimaka munduki poto bomba ba Congolais yaki na parti ezaki parti mouvement militaire. Makilo otangisa ki bato na baza ba manteka te. Il faut quand même justice ezala pona bango. Ce qui est une étape pour même tala ko to ba juif génocide ça mi pa na bango même ti le bazo batraka banazi et biso awa ba rwandais baye ba bomi ba kei ba ougandais baye ba bomi ba kei ba sud africain baye ba bomi ba kei ba indien baye ba violer ba kei ba chinois baza ko taba na biso ba sinzela ba kei lelo lisusu awa ba Tanzanie ba ko boma ba Zambie ba ko boma veut dire Congo comme on quoi dépotoir. Trop c'est trop. Dès yango tango bakosa la Cour pénale internationale de justice pour le Congo. Tata wana nde sikoto koyeba nani azali na mboka okomona bato bakomi bonga baza bato mbongo mingi bakokima bambango. Mais po esale masoko ina kanisa na ba mutali bosoko bomizali yo. Pote baza ba mingi bakolonga te bazala dévoiler boy. oki lisolo ya concession ya nani te Jean-Marc Kabonde 1,8 million na Kingabo te boti kokosele makambo ko papa yazali maître nageur non bakoseli makambo concession ya 1,8 million. Il faut avoir les kilos donc tokolobaki ba nouveau riche baye zande bango Kabunda azani kaka azalaki ka CG lobi kaka ozu ape mbala moko tala makambo ekomi c'est ce qui donne le pouvoir donc ba bisaka bongo ezalaka une façon ya kotalisa eke non oza nango besoin tokopesa yo mais yo kanga mona kobomela biso IDPS créer les biso décision finale preuve année décision finale ezali wana mais na nyonso oyo tosengeli toloba ezali nini Kabundu nayebi penda ba dossier mingi te ya Kabunda oyo etali soki eza ya solo asombi lopango to te mais kasi bambongo ba député ya UDPS nga mpe naza membre ya UDPS oza résistant membre ya UDPS membre ya Lamoka papa UDPS eza école te IDPS eza état d'esprit te omoni IDPS ozomona lelo eza IDPS te lo eza nini te wana eza distraction omoni IDPS nga papa na nga nayebaka ngo na 92 to riska kozwa masasi nga na papa na nga na kati ya mutuka na lemba bwende kobunda te tozokona na lemba kaka mambo ya IDPS oyo bazala kolanda bango nga na kati ya mutuka memanga kutana nga na classe bazosala bazolukisa bato ya IDPS
papa leki nanga Jean Salom Mubwakita aza siko na lemba na avenir de la paix na la source na de la paix bakende koluka yeba tunu na koloba azaka étudiant na ista membre ya UDPS na nyonso nto koloba to komona ke lelo oyo soko telemeli Félix elobi te oza nga naza biso ne bakolo UDPS oyo tozomona lelo wana te UDPS oyo ya esprit ya résister contre oppression mais UDPS ya lelo ezali wana UDPS ya chitu nchetu c'est ça la différence bon eza ya biso ma pe na chitu nchetu yango wana bato bakonyokoma bino bokofingaka bato mais bato bokotielaka motema bakotelemaka na bakovoyageaka n'importe comment mais bino moko bokosukaka na asi ya baavenue kosala badébat koyembaka kolobaka n'importe quoi non le pouvoir il faut yeba se sentir na peuple l'UDPS ya lelo eza na machine politique te mais baza nde na jeunesse moko ezali déterminé pour de cause moko mpe eza futile de lors que bakona bacause moko ya importance capitale mpona bacongolais nyonso ya basouche nyonso nde wana tokoloba ya solo ke non état de droit ezali possible na pouvoir baza nango le peuple d'abord yango bachangeaka mbwa lolenga kofanda te na lobaka na bino bato bana kisenso napesi bino mbote kuna mpe kota bunya na bokala na befale kuna napesi bino mbote surtout na bunya ngalinga mboka wana makasi na bunya malgré que y a eu de mort na butu ya lelo je crois oui il y a eu de mort na bunya bato bakufaki mais toko compatir na bandeko baza na bunya eza mboka na biso papa nga bamboka omoni mboka babunya babuta babeni eza bamboka moko déjà na koloka ngo boye ozo comprendre que na mboka na babomaka bato bunya buta beni ozo mona ça fait très mal kaka ne ba ituri ozo ba mambasa bamboka na bato kufaka mingi na yango mboko tokenda wapi tolobaki yango esika ona mboko totuna na pays ya congolais aka combien tant to papa na ndako maka tikali 1800 mais bana ba 9 bakolia combien ndesigo mona ba oteka Thomson musika te na kisasa le peuple souffre mais pendant que bato ba souffrir na mboko oyo to mona caméra iba 370 millions ya l'état mbongo ngana kokolia ndeko mosusu wana kota kutu mokali kuna kota terrasse ya siwa banza kita sukuna kote ba bokola bangulu bandeko ba komolia blo bangulu vous imaginez bande ko ta biso libanda ba Amerika na mboko te to cha caméra cachée to ko kita place na kita kota ya faire bois kuna o kimona maka mesala maka kita na kinga ba kota ma ya ngwelo mo ande bande ko ba vivre na kata mai mbule beti na 12h mona biloko no se matili kolo bato ba ola na kata mai tolo bati na mboko ba oteka Thomson ba kata ko soma Thomson na 500 fo ba katelo ya 250 na ya ko kalinga na ya mobesu ba ko mo kata soso mobima bakomo kabola ngo katikati soso combien poids 12 mobima ngo za 5000 bakatelo ya 2500 ki olamba na ndako soso kana mbika salika sauce vous imaginez tokoloba tokolembati toloba ngo à chaque fois ba changeaka mbolo lenga ko fanda te ba voyageaka pe na likasa nguba te po bokodinda bokokolololo. Parlons de Gentini Ngobila. Gentini Ngobila. Tout ce moment Gentini Ngobila. Deko na ngai te sunganga. Oui. Sunganga na ko risquer na beta libaku na kombo zotanga wana Gentini Ngobila. Omoni kisasa eza yombite. Oui. Kisasa ya Gentini limbisanga na ko impoli peut-être mais kulu tunanga Gentini tika na yo hein. Soko moni moyen te zongela DSMP ki neko coacher koza la président DSMP o eza vila kisasa. Mesure oboke kozwa ke bato bazwa balata obligatoirement bazwa ba cash ni na basalango mais tala moninga na yo na Sud Kivu non gouverneur soki nani gouverneur à Sud Kivu yango bila ozangi ko bimisa même ata $100,000 pour que bozwa même ata na 50 machines boso ba maputa boso la bato bopesa bato ya gratuité bopesa bato ba biloko na ya polele ya ofele boza ko bato balata ngo na combien oyo futi bato combien de savon oyo pesa bato bazana ngo na bandako na bango boko to biso lokola ba job apona nini bovandi biso na bandako pendant 1 mois to marate to sala raté biso ba coopérant to sala raté to vana na nzala allez oyo biso na susu keno nina bolingi nini bolo beloko bozana ngo besoin to sala mais c'est du n'importe quoi yango bila o eza yumbi te yumbi okoko ko gouverner yango te ndeki sa ndoko ko gouverner yango c'est beau bien au fond de Kimbuta que non Kimbuta bénéficié de $1,200,000 ya matata ponyo pona mbetali ba fulu on est jamais mbetali biso te to mona ki pe na tana ba fulu escale na mpeka bongo mais qu'est-ce que nous attendons de vous yo kasi kongai mwana moke mwana okipe ko bota papa Ngobila
Tous en étape où tous en étape cruciale il y a Covid-19 où ils allaient. Où ils ont marqué bah tout clan politique moko, bah cousin Félix, bah camarade naé, na bah tata leki naé. Na ba chauffeur naé. Mais bah to ba côté ka nguba na machine ba okufa na ngote. Bon, ceux qui pèsent complot peut te éviter mais kasi yoka. Bah ta FCCP ba okufa te hein. Ba okufa la wapi. Baza na banti poso na nzoto. Bah dans la muka ba okufa te ka bata IDP. Po baza na pouvoir te bato la muka. Likambo jali wana zali nini? Bosala vraiment n'habité. Tous en a ba 1U. Ba médecin ba 1U bazali. Tous en a ba stagiaire ba médecin stagiaire bazali, ba infirmière stagiaire bazali. Pourquoi pas te consacrer bango na kati collectif moko boy ou bien collectif de médecins Covid-19. Bo pesi bango formation. Bino boko senga ke no bo confiner bato bo pesi bango. Vedi bo ju bo confiner, vedi bato baza confiner avant d'arriver na bandako. Nde confinement ngo eza bongo. Mais confinement le bini tango va na ndako bino bato service ya l'état boko lekana boko sala biso test ya kotala ete zulio oyo azana corona tote. Après avoir fait la test, vous avez dit que sabuni, bakashine, papa, zana ngomi protégé, jusqu'à ce que moratoire de pessi à couvrir dans le aussi. Vous savez, mais vous avez imposé au délai au bateau zanangote. Franchement, là, c'est de l'irresponsabilité politique. L'action politique d'un acteur, c'est de pouvoir, c'est d'apporter des solutions aux questions du public, aux questions du peuple. Lorsqu'on parle des acquis à la population, les animes. Peuple azosenga nini kudia kumfuata na bana bakende kelasi na kimia mina nyonso wana ce que bozo remplir rango déjà yebango oza na kati ya échec ce qui peut coronavirus ou atteindre apogée nango na kisasa faute ezali d'abord ya yo yango bila pour en vrai kotala yo ko soana na général Kasongo et cela que non il y a incohérence il y a incompatibilité il y a incompréhension entre vous. C'est-à-dire, vous avez un planning, vous avez un monitoring de mon côté par rapport à comment la population a sentir souffrance. Après, papa, pia ko beta sous micro les jours. Mais oui, ah, comme nous à 0032 Western Union, ce qui était mon boulot. Ce que biso ba oyo, bande ko na poto bazala kate. Papa kufa na âge na ça na 11 ans. Ce que to sala ko boni. Ils a passé. Tout ça contre binoté, tu que boza ko travailler dans l'échec, na pouvoir au besoin nango, mais kasi bo pe ça néfis que population moi sans sa responsabilité moko boy. To senga bino le côté, ba biloko ya ba cash nous a ko pe sango félé. To senga no pe chloroquine était transport pour toujours avant le transport déjà n'a pas. Veut dire il n'y a pas de mesures sociales pour le moment. En vrai dire gouvernement ville Kinshasa na gouverneur nango si ya moyen ngobila. Soko lingo manamo bo moto na yo ya tika na yo politique zonga mabale. Pour vraiment oyo isa suka na Kifontaine. Suka na Kifontaine, ya Gentini ngobila. Mais quand ça pétala nanu tout ça les calculs oyo, hein, bande ko ba ota biso partout dans le monde, ceux qui cache-nez, et ça pour 2 heures du temps, 3 heures du temps, admettons, vous salez pendant 24 heures, cela veut dire estimer, hein, tu estimer, cache-nez mon ko ba ota 1000 francs, mais à 1000 francs, cache-nez ba ota 2500. Et tu as 2500 francs. Alors, dis-toi, ce que tu as calculé, dans 24 heures, on a combien de cash? Après, 8. 8, on a combien? Ça, 2500 fois 8, ça nous donne combien? Et puis, par jour, alors, soit on a bana, mi balé, mi satou. 4 ou 5, on a la possibilité de au tambola. Bah, tu as cash pour sous la tite, on a 50 $, ou 5000 francs. Bakanga bango te to kena na kana analyse wana papa obimisa mususu asomba na 4 cash ne alors nanda ko bakolia te wana papa na za possibilité osomba 4 cash ne na 10000 Thompson et comme na 7000 francs sikoyo longola 4000 pour asomba biloko ba na zolo na maboka se retrouver na 5000 na somba cash na pesa wala nzala na somba biloko pour bali ausala shwani et puis cash ne wana ya lobité ka ya lelo. Il y a les locaux, il y a l'obité parce qu'ils sont utilisables pendant 2 ou 3 heures du temps. On doit être sérieux dans ces pays. On va en parler jusqu'à l'infini. Tina dernier souffle. Nabi Sarabino. Aussi, Mukendi Bobumaki, Lelo Bisoto Loba. C'est pour Biso Lelo, to Bokanga Lelo, Lobi Mutumsa Magoloba. C'est pour Kangi Owana Musa Goloba. Tant que Maramoué qui est au Teto Loba Yango. Je ne suis pas contre IDPS, ni contre la Mouka, ni contre FCC, FCC and de Kabila. Tous au milieu du village. Quand les choses tournent mal, on doit parler.
Et président autorisé. Et journal numéro le bien pour prorogation de l'état d'urgence, le Parlement autorisé à siéger pour les congrès. Bon, Nagnon Sowana. Au moins, il y a un coup d'État, on va mettre chef de l'État. Dans le bas qui a une émission précédente que sur le plan, dans la constitution, FCC a bon, FCC a lokola te FCC ezali likita ba ndoki. Et bah, mayele makasi. Te mayele makasi te. Mayele ya bango makasi. Malanga bazawana. Mayele ya malamu ezatanga kosala makambo. Evariste Bochap. Makambo za kosala pour que permettre à ce que dans des konayo bazanga maïté bazanga courant te santé za la bien pour na juste na bango pe na pouvoir qu'est-ce qu'ils ont fait? Même pas 50 respirateurs na Congo mobimba. Et beaucoup de 4. Papa, mambo ils ont mbopé sakanda. Respirateur bateka ndeko on a le banon makambo na okikanda. Respirateur ezotika ma combien? Respirateur, c'est moins de 50 000 $. Mais t'as la mituko chiba la tambola kanango. Mutuka moko yana 50 000 $. Alors t'as moi la respirateur, c'est quoi? T'as la cortège à salaka. T'as la okimbuta salaka. T'as la Evariste Bochap à sala. C'est bon t'as moi na respirateur na nzela na bango. Mboka to na ambulance mi balé. Qui ça c'est na ambulance mi balé ndeko nangai. Mi balé 4 on dirait. Bateka moko 50 000. Mais t'as la mituko gentini ngobila zo tambola nango. Mituka gentini ngobila. Vous avez gentini ngobila. Mais naza kinoa te 1 million. Ah, bambongo ba masaro, mbongo masaro avani ona ndako bako somba à peu près 20 ambulances mobimba tena kisasa. Mais masaro azwi mbongo wana tena ndako na ye alobi askanga mwana kanga photo tanga okola la kisabaninga na bida. Oh nyoso bongo no mbongo papa episo azaka na ngota na zaka mwa mukie. Papa episo azaka ngwe pa grand frère na ye et Vital Kamerhe azaka chef de l'état akabola ngona ndeko Amida. Ndeko Amida pa zoka kenda ko pesa to ebite ndeko jibe pa kabola ngona soraya. Ako bima libana ndenge nini onto taba vidéo confinement ko mo benga on jibet. Oui. Tozongi na prorogation. Na prorogation oyo omoni sokolandi na de part même tant que tozu nani tozu ba élection tant que tobandi to kena mobitali ba élection nani ba ko sala gouvernement dès le départ déjà à chaque fois il de pesa robimisa tombola moto atombaka sur un fait c'est ça robetare ko na moto bon zona c'est Kabunda leki awa abimisi motaka ya congrès que na congrès bako dépenser presque 7 418 000 $ boy et ko salema te kasi lelo Félix andimi ke congrès salema okomona que non na nyonso anto koloba ke lorsqu'on fait quand on pactiser na diabolo il faut bongama faut na pasteur moko pe aza moto asambela kapenda betaka ba prayer makasi aza moto ba rokoshinda baba mais soko ke panganga o aleki na makasi osali musala pondo makambo ekomela UDPS yango pour le moment FCC ndenga zawana dans la politique bazwaka politique parti politique aza na mission moko prendre les pouvoirs conquérir les pouvoirs et les conserver longtemps possible. FCC na kati même idéologie on a conserver pouvoir na UDPS pas au kota malé mais guerre d'intelligence, guerre de compréhension, guerre des idées. Moi ba yoka na batambo le longo ezate yebango l'autre vendre tout beta masolo admettons que non to kota na crise que non na congrès wana c'est vrai pour Félix alobi que non faut ça les moko na assemblée nationale moko na chambre sénat admettons sikoyo que congrès wana salema ba accuser Félix na Italie haute trahison ba accuser na makambo Italie nani délit d'initié ba kepa PGR na cour constitutionnelle pour na pe ye pasali ya nani malamoko basali ba qui n'était pas d'échéance pour ba déchoirier est-ce que au monde na état nini ba kochamboka automatiquement tambomamba président de la République tant que comme président ba coordonner na ba militaire na ba policier nyonso na permettre nyonso bazwa mi ba ko se respecter ba vendre na ba position na bango sur population bina ba beta masasi et na moment wana auto bengi la révolution population de mana balabala et population de au pouvoir ndilo ko ezali boso na biso yango wana bato baloba ndenge bakoloba tokotala mais le leso qui Félix azui ba déchoirier bazui nani tamo ba mati wana et to vandi kimia c'est que to cautionner kokufa ba esclave na mboka na biso moko
malembe to kenda to koma na suka nga linga makamba boye mukubwa papa na ngai aloba o loba te loba ko papa ya Shadari papa Shadari loba nga linga yo loba na makamba boye ya Shadari yo mwana yo loba ovandi kimia boye boni nga ta na yo kino makamba Albert yo mawa o lobi o ba paralyser mboko nga linga yo loba sozo besala nga bien so na yogi Shadari azolo bantuka na yo kaka nzoto na mwa esengo mingi toki na makamna biso tokomo si ces missions hein awa catastrophe naturelle et ça mikuna bande ko bakufi ebele mais na kamwe na information ba bana biso 40 personnes bakufi mais to kei na ba source information to luki bande ko baza kuna pesa biso ba information vrai babi plus de 400 morts ndeko na esika bandako esafese pokuna na Uvira batongaka bandako na ba brique d'orbe veut dire bazo ba poto hein basangisi yango babeti yango comme pene kangami compact basala ba brique nde batongi nango bandako sikoyo na bandako lokola owana il y a plus de 5040 ndako ya bongo ezindi na mai na ndenge ezindi 5000 bon faut nde oya bango na makanisi nde 30 personnes bakisengeli bakufa plus de 1200-300 maisons où Jésus est endommagé. Vous pensez vraiment qu'à 30 personnes, vous allez dire que 30 personnes ne bakoufi. Mais chaque jour, bakolotabi bembe. Bakolotabi bembe. Ma étonne qui m'a cassé koleka. Il y a des images au monde bazo courant de zombie maman bato. Les gens m'ont pas si na moté mais que ça la passe. Comment on a bazo ko bato vérité. Mais bazo bande ba mesure responsable. Il y a un photo revoir système politique dans Boka Hall. Pour responsabiliser le gouvernement, le président, vous comprenez? Tout le monde est état fédéral. Surtout que l'État fédéral peut-être beaucoup de temps sous de l'avant. Mais quand on est dans un état unitaire décentralisé, ils ont passé. Ils ont besoin de tambolater. Très chers téléspectateurs, vous êtes si nombreux à suivre cette émission. En tout cas, ça fait très mal. Hein? Ça fait très mal. Tout ces émissions à l'élo, lobby à Congo, un mot pour la lobby à Congo, et puis un mot pour les Congolais, parce que Congo est un lobby. Lobby, ça dépend de nous. Donc voilà, on a les caméras au ici Congolais, et puis, soit on le ça, tu sais qui dit, chef de l'État, Chilombo. Le ba oyebisie so pour tala caméra oyebisi gentini ngobila makambo osaya kitoko te oyebisie so pour za le ba oyebisa mon général Sylvano Kasongo kuna na IP crime na expression générale ya vila risasa pe oyebisie pour ça musana e malamu awo cha moto na nzela na sepela kita na moni ayebisi ayebisi biso alobi ete toko kanga mutu te po alati masque te po to an infraction wana te ezali nde policier so moni mutu benga inde kona oyebisa yi maladie ezali cha casque c'est protégé mais comme infraction en tout cas merci beaucoup na réaction na mon général Sylvano Kasongo na mon colonel Lazou na IP crime kuna isika bozali iloba moko pona lobby ya Congo et puis pona ba congolais avenir ya Congo eloba Emery Patrice Lumumba eza venir moko kitoko makasi. Et naza na kati ya idéologie wana kati ya compréhension wana avenir na ya mboka oyo eza kitoko dès lors que ngai yo biso to comprendre que solo single to telema parce que toza ba détenteur ya développement toza ba détenteur ya émergence ya mboka na biso au cœur de l'Afrique na concert des nations. Message pas ya papa Ngobila. Vraiment ba mesure oza kozwa eza ba mesure ratée et c'est un peu de revoir bamboka musu bopesa bato loko na gratuité mais bino boko pesa atangu ba sans frein pas batuté alors vous exigez les gens bala tango nanko eza facilité bo ba pe ko nini pe so ko vivre nango soki au monde na $2000 loko nango ba biso ba oyo to mona nango après 10 ans depuis la $2000 ça fait presque 15 ans yango so yebisa ngai na ba condition ni nango to za ko vivre na mboka oyo. Et par rapport à mon général merci mais tobi ke ba dérapage kozala betambela na ba policier population za bilanga na bango te na état o tozana nukeno tosali ba demo na bandako oyo y a pas de solution vraiment ya motuya tosali appel na conscience ya moko na moko. Message pour na Antoine Félix Chilombo mboka eza ko passer ba moment moko très difficile oyo to ko vivre les ali résultante ya alliance au salaki na FCC. Soki borobe bana borobundana mais na bitumba na bino boy bakeno na bitumba banzoko oyo nyoko maka ezaka nde matiti biso ba otozangi ba boti likolo ya politique na bino ya mabe boboko tia ba conditions sanitaires ya malamu biso ba otozanga ba boti pote l'état za irresponsable ko tia biso ba conditions nyonso ya malamu
biso ba oyo tozali ba orphelin po te FARDC ba kofute mbonga malonga te, biso ba oyo tozali ba chômeur po te politique ya malamu kopesa ba jeune ba congolais misala ejete, biso ba oyo toleli sécurité oto komona ta sinyo moko te ya sécurité, biso ba oyo tolembi corruption na ba domaine nyonso ya vie ya Congo, tosengi vraiment bota l'avenir ya peuple congolais, botika nanu ba guerre na bino boza nango pour na ba humeur ya 2023. Dans tout ça mutako na dernier mot na ba aventure nyonso koleka na mboka ezali population. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, très cher Internet, très chers téléspectateurs. Vous étiez si nombreux à suivre cette émission avec beaucoup de chagrin. Pas mal de vies où on va perdre, habitant il y a Est na bisoko na côté Uvira. En tout cas, nzamba za nabino, bato va perdre ma maman, batikali orphelin, ba batikali ba veuve, ba o va perdre ba relation na bango en tout cas kimia ya nzambe eyenge ben la mitema na bino soki nzamba zongiti to komeka koloba ti to kolemba. Je profite pour dire un grand merci à mon réalisateur Dodi. Aussi abonnez-vous massivement, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout partagez cette vidéo. Lobby à Congo, c'est une émission qui parle de sociopolitique. Aussi à Raphaël Walukonkon, aussi Nabandeko Nyos Borotalabiso, Papa César Massamba, merci beaucoup. Na France, aussi Mouskador Roblex, merci beaucoup. Aussi Nabandeko Nyos Borotalabiso Napoto. En tout cas, tu as masolo à politique. Sans information, il y a sûr. On dit que masolo yo bandoko ya biso ba congolais, communauté congolaise ba libanda Congo batala ndenge ni Congo eleka. Numéro za nanasi. So ba information tindela biso na WhatsApp pour commander to kopanza ngo penteke yao. So inzamba zongité to lukande wo musopa ide pesto so na makambo poto yamba ki résistant mais photo lukavuma de kwa za na kata ide pesa. Abetela biso. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ide pesa ndezora kibokondi. So ki ide pesa mudezora kibokondi. Lelo yo Kongo zokena na mbilinga elobi ndeko na ngai bitumba ya banzoko matiti nde yo kaka pasi soki balongoli tata mokonzi oyo ba destituer ye ekoza aboni population akobima na balabala nde siko komona masasi kobeta bato bakokufa to na posa to kena piste yana te makamba zebele akoloba Alexis Tamemo balobi malolinge na ye bon to mela mai to kitsa motema nzamba Congo akobata ndenge azobatela ba o bazade na maladie oyo bo perdre d'espoir te boko bika eza maladie oyo batu baza ebele babiki nango bo perdre d'espoir te so ipoza déjà na maladie wana kende consulter ba médecin ba chayo na quarantaine nde ba ocha bato mais quarantaine on peut ba ocha bato musu ba mo déclarer bo pesa bango kaka ba désinfectant et lo moko te ba osala kuna ti ba kufa na maladie bango moko ça fait très mal so nzamba zongiti to loba